pour toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino tozana esengo ya ko retrouver bino mukolo ya lelo toujours na conseil oyo to yebi na opesa bino par rapport ya maladie oyo ezali ko frapper monde entier maladie oyo etenyo so en pause ba championnat na mukili mobimba ezali ko beta mateli na foot na biso pe suspendu compétition moko te ezali ko beta mapo bato sengeli bakoka ko batela contre propagation ya maladie wana oyo ezali vraiment akoboma bato belelelo toye na sujet ezali vraiment sportif na monde ya football par rapport ya moko ya ba jogo nde to benga bango na Kinshasa joueur ya football ya équipe Club Motema Pembe, il s'agit à Junior Mbele. Junior Mbele boyebi kaka oyo na daringa alaka soki à Koti, en tout cas apportera toujours un plus. Tout le monde qui est même dans parcours ya Daring Club Motema Pembe na compétition africaine à chaque fois. Bazale ko Koti en tout cas zala toujours comme un plus. Mais batu ebele bazala ki komituna par rapport na Junior Mbele kouta na ye ndenga kendaki na poto ko sala test ndenge le bamaki plus précisément na Belgique ko zonga na etango ko zonga d'ailleurs na kati pena ya vague oyo ya coronavirus d'ailleurs mingi bazala ko lobake azana coronavirus ndenga utaki azonga ki na période wana avant juste chef de l'état décidé bakanga aéroport alors Junior Mbele tanga zongi ba rumeur rebelle zali vraiment ko tambola na kombo ya Junior Mbele misusu balobi kakei na vita na ba discussion kuto entre ba vécu bien na ba imani ozoka ba vécu bien baza pena ko seka ba imani ba bito zo benda bino 4 joueurs batangi William Likuta batangi Junior Mbele batangi même na Kone Junior donc tozo benda bino ba joueurs po biso to na mbongo bino bozana ngote mais esengo ezali po Junior Mbele yemoko apesi position na ye à travers message moko atindi ezali pe message moko atindi yango na kanda ndenge yemoko alobi pe s'exprimer par rapport toujours kaka na futur na ye na avenir na ye oyo bato bazali koloba ki akokende pai boye ke mutu ya koteka ye yango nazo proposer bino moko bolanda nanu maloba nini Junior Mbele alobi bon na sima tozozonga pour que to analyser ka moi moke et puis après to clôturer na biso les solos na biso. Je rappelle que bozolanda DMTV sokozana no abonné te cliquez au koka kozala abonné et puis comment la cloche moko ko apparaître juste pembeni wana ou cliquer pe wana et ko permettre que prochainement au comment reçoit notification ou ils ont l'accès que to mettre une vidéo moko en ligne. Donc tout ça vous se retrouver tout à l'heure bolandana nous Junior Mbele. À tout de suite. Bonsoir à Batonians tout. Na sali voice oyo itanke mwana luka bana nyons tout pour nazaki na poso sala voice te. Na sali voice pour salinga pasi pour naza responsable bat bataille la kangai bat bazan sima nanga balanda kangai. Naza responsable na part na ngai. Ba voice mususu na komo ke komi ko sala nga bien te komi ko sala nga pasi. Iloko liboso o nga na osenga na beskize na ba imane nyonso. Soki nga na sala voyage ba imane ba yebate ezala ni voyage ya Jérôme ni voyage ya président Mars. Ezala voyage o nga na salaka ya nga moko. Oyo ba manager na nga ba mema ngai pono kende poto. Mutatinda nga poto président Jérôme te président Mars te. Eza copie ya nga moko o nga na zwa na monde ya football na ngai. Na oloba na elo mo avana kina makamu susu. Na oloba pona président Max. Président Max avec beaucoup de respect na pesa kaye na fana 3 ans na betate na fana na ndako na zwa équipe lokwa ya Bazano to na beta na di Bumba
président Max nazwaki lokola papa na ngai asomba nga na mbongo azongisa mbongo ya somba ngai bazana azongisa nga grand joueur oyo bato babosana ngai président Max ozwi mbongo na yo olie nalia même 10% te elo ali boso dede na ye na imana na ye kobeta nazwa mbongo ya contrat te mbongo ya contrat ozala lokola mbongo ya contrat ekoye koyedenga nazwa yango te bolianga pourcentage bolianga ba contrat na ngai na imana oyo nga na betaki alors nazoloba boye président Max président Jérôme bwana droit te kanga $100,000 te bwana droit ya côté kanga $100,000 te bozana droit te quel que soit ma zembe vita ima bwana droit te kanga $100,000 te et puis bozana droit ya koposer ngesika na obeta te bwana droit te na bébé na bino te na bandi bale pa na bino te bwana droit ya côté kanga ite bwana droit ya côté kanga ite vie eza ya nga na trop jeune bino botindi bana na bino na ba poto bazo lia bien bazo mela baza bien boyebi vi na nga te ndenge na mena nga vi na ngai botika kombrie vi na nga na barankine na bino oyo boza nango ya mabe barankine na bino etali ngai te barankine na bino etali ngai te barankine na bino etali ngai te et puis dede na oloba na frère na ngai Jimmy soko oyebi likambo te melaka soyi omeli soyi ngai na kima imana te ngai nazalaka na choc bato tu bayebi nazwaka choc na terrain nasali presque 4 ou 5 jours na osa entraînement te nakendaki emeka likolo mpo nabeta match ya vita na Fox na kote internement mpo nameka match ya vita likolo esimbi te bacoach tuna nayebi yango te mpo nameka likolo oyo ya ngai mpo na obeta match mpo na sacrifice nini nalinga imana ngai likolo esimba te nake poto na passe na nga na likolo mpo ozalaki fo nasalaki esala oyo nakoki osala yango nakendaka na passe na likolo koloba te ke Jimmy olinga imana koleka ngai to oza supporter sa imana koleka ngai to salela imana mpo na beke ingratitude te salela imana zala vrai imanien zala imanien de sang linga imana na bamoma tu kolinga imana te mpo na baproblème moko boye naza na problème ya motu te na imana longola kombo ya président na ngai timanga na makambo nyonso ozoloba ke président na ngai ayamba nga na telefone te ntango nasola na président na ngai yozalaka te nasola na président timanga nasola te yozalaka te Jimmy longola makambo wana naza joueur ankine te nazalaka trop respect na imana nanu bayoka te junior asilika bajoueur ebele badevoila makambo na bango ke na sina contrat nasala mena botikala oyokanga te ntina nasali voyage na nga na kei na boyokanga te ke naloba ke na sina contrat na imana nasala boye nasala yango te sans fois ya vita nazwi yango te Jimmy ozodevoile ngai ozopanza sango mpona epuis bato tu baopanza sango na nga mpo ke ngai aza na vita oyo asali boye na vita nazwi sans fois ya vita te vita pesi nga nidi fa na ye botika kobebisa kombo na nga naza mwana ya mokie ya bato azoluka via bongosa famille mpe libota na ye nasali voice oyo na kanda na motema moko epuis nasali voice oyo bato nyonso tu botika epuis Jimmy pardon nasengi pardon botika komema kombo na nga na ndenge mabe botika komema kombo na nga mabe soki bolia na nsima bato botika bosala makambo na bino nde bosala makambo na bino nga te bolongola nga na makambo na bino mpo nga mokomo te botika oyokanga ke mbela lobi boye mbela lobi boye na respect ya président na ngai na nyonso asalela ngai na ndimi yango ngai na ndimi yango ke nyonso asalela ngai na ndimi yango mais bino botika komema kombo na ndenge ya mabe na dressé na président Max na lobi lisu na président na nga Jérôme bokoteka nga 100,000 te bosombanga 100,000 te président Max osombanga 100,000 te président Jérôme osombanga 100,000 te bopesa nga eloko te na pourcentage nyonso tu puis Jimmy nazo ko adresser kaka botika vi na nga kimia mwana bato azoluka vi na ye nga na swanaka na ba dirigeant te
Ce que ezala ke bozeli joueur moka finga pour boloba ke finga ki ngate bolongola na dossier wana bolongola na dossier ya ko finga na sengi pardon bolongola na dossier na bino ya kirankini bokotsaka ndimi na mwana kisenso ndimi na mwana ya nini ndimi na za banlier ndimi na fana na ba incolte ndebo fingi ndebo critiquer nga ndimi bosala la média pour na ba vie privée na bino mais bosala te pour l'air pour na mutoki abat pour un jour nzamba za likolo omona nata ni imana so ya bisinga mbele toza na posa no beta na oboya te imana so alobi mbele ya ko beta eza kipi na ngai na oboya po ani section na sala eza pona imana na oboya ngo po ani lelo so na za mbele eza pona imana na oboya ngo po ani botiko tambusa kombo na nanu pona vita botiko mema kombo na ngana pona vita na ni di frère bata vita na lobi yango lelo. Voilà, do zongi boti kolanda wana message ya Junior Mbele oyo a adressé na baimania, a adressé kaka na baimania te, a adressé yango pe na ba président na ye lokola Max Moke ya MK étanchéité oyo ateka ki na Bazano groupe Bazano pa wapi daringa ki ko découvrir yepe ayeko beta na daring de kombo eko panzana susu makasi na kati ya daring club Motema Pembe atangi pe Jérôme et donc bango bazali na projet ya ko teka ye et lolenge ya yoki aboyi vraiment que bango ba koka ko teka ye nenga zoka ba monter ba 100,000 wana parce que nenga lobi que ce soit mbongo oyo président Max Azwaki na groupe Bazano topé mbongo oyo à la suite ya koteka ye na Daring Club monté en Pembe atika kolia pourcentage na yete ndenge zala ke joueur azwaka pourcentage na ye alors batika ye en tout cas tout comme ba joueur mususu azali ko bunda na carrière na ye pour que akoka kosunga famille na ye et puis akebisi pe lisusu na kati ya imana Jimmy oyo azali mingi na ba media ko tanga kombo na ye pe ko vilipender ko loba makam na ye na ndenge mo ya mabeta kebisi en tout cas à se montrer reconnaissant par rapport na imanana ba dirigeant actuel ya imana notamment Videti Mangapona ba basaleli mais à conclure car kazali ko lokavi alors obiso to retenir na message oyo ezali que aboy ko dévoiler masolo ya côté ni ko kende mais au moins apesi biso précision lobi ko kende na ye na poto akendaki na poto te zaki copie ya président Max te ni ya Jérôme mais zalaki manager na ye moko copie ya manager na ye moko en dehors ya batuana kendaki copie na ndenge na ye ni manani soki nani bazaki na katite pe certainement pe lolenge ya kozo équipe alingita zo équipe na nzela ya ba président wana estimé que na tango batekaki précédemment ba pesaki mbongo te je crois que joueur azako beta za mutoki na nde zali kotanga donc makolo na ye nde ezali ko risquer na kati ya terrain za musala na ye esengeli na ye ko lia mbongo je crois que message wa sali yango c'est vrai na kanda ndenge moko lobby on aurait peut-être voulu nde koto peut-être ko sala Junior Mbele moi reproche aza jeune azali mwana moke on aurait peut-être voulu akoka ko sala yango na nzela ya ba réseaux sociaux te na nzela ya audio ndenge to yokite parce que c'est panzani makasi na ba réseaux sociaux esengela ki na ye certainement peut-être akoka ko approcher ba akoka ko approcher pe a exprimer o ezali makanisi na ye pour que ezala mabeta zana mwana moke azana carrière molayi et puis ba carrière wana molayi sengaka toujours aux bénédiction ya ba équipe esika outa notamment ba anciens dirigeants obi tous en Afrique réalité bale ezaka makambo belé donc ça ne sert à rien ya kobeba na pe succès et le capé mutute parce que ba opé ba sala succès ko le kayo basali donc moi loko moke to ko pesa comme conseil et pas il y a Junior Mbele yangwana mais maintenant nous sommes tout à fait d'accord na yenga zali koloba que pour le moment en tout cas avenir na ye eloba mina nte ndenge bato basa ko panza sango ke ya sa soki mbongo ya tango fort soki mbongo ya avec club a démentir yango alobi ka soki mbongo te mais boyebi na domaine o ya bale Riki Tulenge zaki peka boye Riki Tulenge to aki komona ya ke ye pa ya moko ya ba dirigeant avec club apana kazaki non na imana après awangana ki et puis après to yo komona ye tour na Maroc et puis kozonga vita bangi risque bafunda ya zongi Maroc et puis finalement zongi vita
beta et puis abandi na ko finga imana. Donc moni ba joueur na biso moko parfois senga kamo éducation za la même na entourage na bango à part aux familles azali ko pesa mais na domaine ya ba le pesa ngeli mo ko éduka ka bango surtout na communication na bango pour ça ne sert à rien à courir kozala jogo ya makasi to kozala mutu moko abeta bale makasi za na mutu na joueur. C'est sur le terrain qu'on verra qu'effectivement yonde oza makasi et non yondo mi lobaka ke non ngande na za na l'équipe batonyo surtout na poso pe to landeli ba statistique no ngota msu pe to mona pe ke obeta no pe phase de groupe à Coupe d'Afrique. Non zomona moko il faut moi mutunde salaka beta sur le terrain au prouver de wane relaxa qualité na ya munene zali conseil kako to ko pesa na ba joueur ebele po to mona mingi ce joueur a commis fin contrat mingi connaît ko benda na ko swana alors qu'il est tout à fait normal joueur sur une proposition moko meilleure par rapport à venir na ya kende côté basali proposition on a bien évidemment na monde ya bale to ko zoka part ya joueur te parce que parfois ingratitude des agana ba sens moko comme dans un autre bi que ba président pe ba club wana ba se sacrifier trop surtout tango ba joueur wana bazana no bana mike ba ebani na te dépense beaucoup ba se sacrifier en tout cas et belé à un certain moment singa pe ba ko kamwa à récupérer au moni que parfois ba joueur pe ba monra loko wana pété bazaka peka ka reconnaissante alors ndé écrit à kata msusu moi bakobebana moi ba conflit mais ce n'est pas une bonne chose mais souci ezali kaka kepo c'est vrai Junior Mbele a nié likambo ya Vita Club ba betaki pe lisolo ya Mazembe a nié atangi club moko te mais toyebi ka okendeka quelque part toyebi ka obetaka quelque part mais le lenge pas ali kolobela on dirait imanango lisute bon il est vrai que yepé na imana komaki na ye fin contrat wait and see total kaka pour le moment pe balango so betamate tozali na no biso surtout na combat où ils moko ezali ya kobondisa maladie au coronavirus où ils allaient vraiment ko attaquer monde entier zo épargner pe République démocratique du Congo te d'ailleurs conseil pe biso tropé ces ali kaka to continuer qu'observer ba mesures barrières pour na ko barrer nzela na maladie wane ko côté la biso te pe to sambela nzambe ko kende noki to pe ba spécialiste ba scientifique ba ko kozwa ba kisi ou ekoki ko songa biso pour que traitement à sur le zoama parce que pour le moment traitement efficace c'est ça prévention. Voilà donc moi sujet moketo ya kinango to ko partager na bino en rapport na situation isolé kanakati ya dans un club monté un peu notamment ka joueur Junior Mbele au contrat na esila ki oyo tozo ka nungu mingi na kombo na yemoko à l'équipe pour ka ko sa ba précision je crois que Bolandi est éclairé quand même biso même si zone d'ombre sali quant à venir na eso ki okende wapi. Merci bozala ki wana na DMTV so vous déjà abonné merci so vous na no abonné te cliquez au ko s'abonner pe ou cliquez na cloche ko apparaître juste à droite pour que au comme désormais notifié na ba prochaine vidéo na biso. Tokutani mbalasima soki nzamba bateli biso. DMTV vous dit au revoir.